Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ah oui, il y a aussi Bandi, il y a aussi Poussani, il y a aussi Tobeta Kilisolo. On a habitué à l'issue, on a habitué à pourquoi, on a Katia BioNews Télévision, mesdames et messieurs de partout, bon, on a habitué na boke binyoson, liboso ya itando ike na bino, pour na kolanda bamana kanabiso et pesamara on a Katia BioNews Télévision. On est ensemble, il y a pas de souci. Et surtout que tous ensemble pour un seul beat. Mikolomi yeki bandeko. Bokaki histoire n'engé Tobeta Kiyango. Deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Wana puis boka ki lisolo to akina ndeko Roland, ndeko Ivana maestro. To makaki un peu ko sombi ki samakanisi yaki ya biso kintawa. Kita to simba to benda par rapport à lisolo o to mekaki ko vraiment conclusion te. Ne te pesa ki deuxième le numéro na biso o to la continuité de manière est-ce que bino pe bozo occasion na ya ko participer na kati ya émission na biso o to bengaka lisolo ya pourquoi. Avant juste de commencer et avant juste de recevoir nos amis autozala bango juste na plateau pour te betali sous li solo ya continuité mais tout temps ba message na bino non son obo participer qui par rapport ya ba bon obo réagir qui par rapport ya li solo auto betaki awa de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme nini et comment qui peut apport ya ba neko par rapport ya li solo et lo nini bokanisa ki na yango tikete to pesa matondo mingi pa tata nzambe wa batela ki biso uta mikolo mileki kino mikolo o tozali na mikolo ya lelo to kobika na mawa na ye pe na ngulu na ye matondo mingi na tata nzambe matondo mingi pe na bandeko bana sima ya machine donc merci il est là en cheval donc merci d'être là au jour d'aujourd'hui, Maurice Moura, d'être ensemble avec nous et cette grande équipe technique, il y a BioNews Télévision. Merci aussi à ces grands messieurs, ces grandes dames, Batal Arabiso, Bapes Arabiso, il y a Bango Maté, il y a des partout, Anaclé Claudia, les silencieux d'or, Massassa Jean-Marie, Massassa Bosco, merci, depuis quelque part, merci à vous, Boukassa Fidèle, merci aussi à Mavinga Giskens Lina, merci depuis quelque part, merci aussi à Tandou Emerodo, merci à vous, Keita d'amour Meja. Merci aussi à Maman Émilie Iboko, merci Maman Émilie Iboko, Maman Fabienne Waleba, il y a Maman Yabana Mibale Belé, Maman Nora Sondi, la grande famille Sondi Shadrach, Magloire Winnie, vous êtes ensemble, Sondi, il n'y a pas de souci. Merci. Avant juste Nayamba, bon en fait, tout Yamba non nous bande konabiso. Autrozana bango na kata plateau après na kotanga ba message ya bande ko nyonso o ba komela ki biso pe ba commentaire ya bande ko nyonso ba komaki par rapport ya lisolo to betaki deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Donc si nous parlons le même langage avec cette grande équipe technique, il est derrière la caméra, je vous rappelle qu'il est là, il s'appelle Maurice Moura. On va accueillir d'abord nos invités, donc nos camarades autres mais quand même pas ko sombi ki samakanisi na bango par rapport il y a l'issue, il y a pourquoi. Deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. C'est parti. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Voilà, bandeko balanzi naza déjà na plateau na ba ndeko lelo to kosombi kisasu makadisi. Bon nek na manaka ou le cas qui déjà to betaki li solo neka na bandeko lo balin deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Oh wapi to meka ki un peu ko sombi kisamakandi ko panza nteke na bandeko. Au moins déjà na ba itando ike na bino to za bandeko. To za ndeko Jonathan Ivana maestro, to za ndeko Roland ou wapi to meka ki un peu ko lobela par rapport ya liso na biso ndeko Roland boni ndeko Ivana ndeko Daniel mbote na yope mbote na baye batali biso musika. Voilà wanezaki ndeko Roland ndeko Ivana boni kima ndeko lebika matondo mingi pona koyamba biso susu na lisolo ya poko ya lelo tozali. Voilà tozali matondo mingi kaka ndenge utikolo bande ko Ivana ya koemba bango na li isolo ya pourquoi wana pito bande ko beta liso na biso deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Avant de commencer ya kotala ba commentaire à bande ko na ebité soki ndeko Ivana roza na maloba moke pour na sala ouverture ya kotanga comment bande ko ba réagir na émission. Merci ndeko Daniel pour la parole. Bandeko balanda biso il faut baeba que ba sujet to développer na katali sur pourquoi et ça ba sujet mo tellement sensible ils ont touché directement ba vie ya batu ya ba couple ya bana ya ba papa ya ba maman alors
raison pour laquelle ndenge boute omona ba réaction zaki ebele na kati ya émission ya liboso to salaki ya numéro ya liboso to salaki sujet na biso oyo to ute ko betali solo bana mibale bazo porter combo bana nanga mibale bazo porter combo ya mobali ya kala ya mwasi nanga bato bandeko ba réagisaki menga linga mingi ndeko Daniel ozoboya na botolo micro mena linga mingi nanu avant que to côté sur na profondeur to pesa ba vie ya sika to trouver conclusion na sepela mingi to tano bande réaction bandeko po bandeko ba koma mo ebele na sepela mingi otanga non ba réaction bandeko pour que epesa biso sous lumière afin que to progresser malam mingi. Voilà, on est aquí ndeko Ivana comme on a été par rapport à l'histoire na biso to bandeko beta ou ta micromi l'équipe et lelo to zo ki bon tango molai bon comprendre que non nous travaillons toujours en cheval au four au moulin na Katia Bio News télévision ndeko Roland. Est-ce que vous avez aussi un mot à rajouter par rapport à l'histoire na biso pourquoi des de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme et to kota siko na ba message pe na ba commentaire ya bandeko au ba réagir ça qui par rapport à l'histoire on est to ça les continuité donc comment que nous ça la début nango il y a première partie puis le temps la deuxième partie Antonio Botondi ndeko Daniel Ebika pona malobo pesingai na ko baksaka boye donc par rapport à des solos au turaki et ça c'est vraiment pas si mingi yango lelo to pona to ka bandeko ndenge ba komaki pe ndenge to ba conclure l'histoire en bisona. Donc anezaki ndeko Roland ne apesa kitoko meka nenka tolobito meka kubanda kotanga siko ba commentaire na ba message oyo utaki pa bandeko ba meka ki un peu ko réagir par rapport ya numéro oyo utaki ko la première partie na biso ya lisolo ya pourquoi des de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. On va commencer par le commentaire et to poursuivre on a ba message monsieur sous à chaque ndeko Ivana à chaque message attend que que à chaque commentaire pour réagir déjà et pour ça qui n'a bon parce que les gens ont pena débattre na souka net rejoint point final et pas ndeko Ivana. Voilà tout un message il y a liboso et dit pas monsieur Love Yuzi a commis il doit commencer par faire le test de l'ADN pour savoir à propos de ses enfants. Après ça, il pourra décider quoi faire car tout dépend du résultat et le niveau d'amour. Ndeko Ivana. Bon, réaction il y a des choses normales hein? Et na rolobaku tout beaucoup plus qu'un de quoi rejoindre na quand on a zalaki na émission précédente na utoloba premièrement de quoi foyeba est-ce que bana wana bazai OK pour déjà le fait que bana wana ba porter combo ya mobali ya kala ndeko mbeba iko zala wana donc la moindre des choses à faire dans un premier temps ça concernant test il y a ADN où il faut définir réellement ce que bana wana bazai so kindeko a monique bana bazai on a ce comme libre arbitre na voilà on a est-ce qu'on doit rotala est-ce que na moi ça sali malgré bana bazai anga na limbisa to na za décision mususu. Donc je pense que ndeko je suis vraiment d'avis na réaction ya ndeko a outi ko komela biso ndeko Love Jésus hein je pense voilà donc c'est un peu ça. Voilà, merci monsieur Ivana pour la réaction. Na tanga ba commentaire rapide bon to réagir sur son assez parce que na moni etondi ebele ezokota kaka. Nde comme ça commis c'est que moi si yango bana wana baza ya mobali ya kala. Donc ex na ye ne mkolo bana wana selon ndeko ndeko DRC a commis abi merci mon frère ya commis merci aussi. Bonjour monsieur Bio na nous examiner l'isolo te mais ndeko ngai Ivana ndeko nangai Ivana asepeli singai makasi sima na makambo alobi merci beaucoup ndeko Ivana bravo ya ngai ndeko que bravo pour l'émission l'isolo ya pourquoi mobali azana problème te moi si mutu ayebi vérité po na bana soit bazali ya mobali ya kala ou ya ex na ye ya ex na ye to mobali ne na kati ya ndako na ye soki mobali alingi azala tranquille
pour les enfants, ça les test et ADN. Donc, à raison de quoi liboso. Voilà, nous allons continuer, l'a dit live, merci. Bonjour Daniel, à mon humble avis, je dirais que cette femme, c'est une sorcière, soi-disant ex. Atikali kobala yote, mutu mususu abali yo, abotisi yo, puisque ozwa kombo ya ex opesa bana. Point d'interrogation, c'est ça vraiment. Ba oyo babengaka lokoloka. Ah, o babengaka koloka. Je pense que moi si aza avivaka ti lelo na ex wana. Na ex wana et puis je parie que bana wana bazali ya mobali na ye. Vraiment ata folie ya bolingo yango. C'est sûr que apesa bana kombo wana po na culpabilité. Azanango vu que azana libala ya yango a kaboli kombo ya bana papa, c'est-à-dire papa azana bénéfice pour abalier puisque azo boko la bana yango nde azalaki na chouati asengi ke mobali apesa kombo na ye puisque ye apesi ya vrai papa na bango qui est son ex. Donc akaboli, c'est une mauvaise femme, une sorcière. On a qui à réagir. Bravo mes frères, mengai na ko bomamutu kaka et bana nangai e ko simbate. On a de komoko pe akomi bongo. À part oyo Ivana na Roland balobi, à mon avis, ba motivation nini etindi mwasi po apesa bakombo wana. Donc, wanezaki ndeko ninga lobi abi à part ndeko Ivana ndeko Roland balobi ponaye avina ezali ba motivation nini etindi mwasi po apesa kombo wana. Il faut que changer bana ba kombo ezatarte ezali tina te ko kabwana. Donc ndeko alobi ke ezati na te bandeko ba kabwana ba changer kombo ezana ngo ezatarte ba bukabona. Mama mami Kyobo ya lobi. Bonjour équipe Bio News, c'est que je peux dire, la femme n'est pas sérieuse. Quel que soit l'amour qu'elle avait vis-à-vis de son ex, elle ne pouvait pas faire ça. Et elle ne mérite pas cet mariage. Et le très dangereuse et l'homme doit se poser beaucoup de questions parce qu'il y a des doutes par rapport aux enfants. Bravo à vous. On est aquí maman Emily n'est à réagir, maman mamie pardon n'est à réagir par rapport il y a deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. De Angela lobby avant aux décision fandisa nanu moi sinayo yebisa ye pourquoi apesi bana kombo wana point bar wana de Angela ndeko Mathéus alobi. Vous tous, vous avez bien parlé, mais mettez-vous à la place de cet homme. Je sais pas, mais moi, jamais je peux pardonner la femme et les enfants restent, c'est mes enfants, mais la femme, je ne lui pardonnerai jamais. On les a vus Ndeko Mathéus, né à Lobi Bongo, Ndeko Moussous a commis à Lobi. Ponangai, moi si aza zoba, s'occuper mobali wana aza toujours na Congo, bakoki ko zongana. Po mutu nyonso aza na le passé na ye, mais po akoma na niveau oyo aza vraiment maïle te. Merci Daniel Lebika, merci Ndeko. Bandeko bazo réagir toujours. Merci tonton Mathéus Landou pour votre réaction. Là c'était Ndeko Ivana qui répondait un message. Ndeko Moussou pas commis. Merci Ndeko Daniel Lebika pour na sujet malamu obo pesi ngai pona ngai na kochu ba mona mwasi wana mbeli ya kokufa na ndaku pe na kolukela ye libulu kaka na lupango na kunzi wana azo mérité même pas au na cimetière. Waouh. Donc wana ndeko ni réagir na lulingo wana za kanda makasi. Bon, comprenez bolingo. Bon, ndeko musa komi
Koboma Mutute, pardon, avant chaque proposition, il y a eloko il faut koyeba yango penza na mozindo. Donc là monsieur a PCB à contredire de konabiso André Boss que atika abomana nutie abomana nutie faiba na mozindo likambo nini ndeko mususu pe a réagir à commune ndeko Daniel Lebika tolandi bien lisolo ya pokwa na mozindo mingi pona ngai na koloba moi si wana pe quelque part bo comprendre ye moto moko azwi déjà par à maman bo comprendre ye po mibali pe omoni moi ça koza na ndako mais azo vivre na ye bolingo te peut-être mobile azo satisfaire ye te na ba posa na ye peut-être bah pour ça du genre matériel, du genre financier, du genre aussi nzoto. Bon, je sais pas quel nzoto, bon nzoto quoi ya moto. Moi ça zo se retrouver voilà à préférer na ya kala parce que ya kala zo simbaye malamu mingi. Wana ndeko mbali rejoindre na ye ndeko mwasi ndeko mbali m'a défendre maman wana. Bon, on va continuer. Mais elle est quelle eh ben, ndolo nga. Vous avez bon, Nazali vraiment. Nazali. Voilà. Tu continuer par message d'Abisso. Maman Émilie Iboko. Voilà. Maman Émilie Iboko a commune Nabi. Équipe Bio News, bravo pour la lisolo ya pourquoi. On a réagir que Mobali à tenir kozalaka toujours na Fox ya ki Mobali a lukaba moyen so ba bongisa parce que baza moi sina Mobali balingana ki baza la bomoko ba baneni ya kozwa solution na likambo et komeli bango wanezali mate utipa mama Émilie Iboko. Voilà, toujours continuer maman Pierrette Moussa. Maman Pierrette Moussa ya commis c'est que moi si yango bazalaka ti le na mobile wana te peut-être parce que je pense pas que ekoki kozala signe ya reconnaissance ya makambo mobile wana salela ye. Est-ce que reconnaissance faut za kaka na komba bana wana ezali ba question oyo mama Pierrette Moussa zotu na biso. Toujours kita maman Sandra Zawadi. Il y a commis monsieur Bio. Est-ce que vous trouvez pas que c'est anormal que nazwa combo il y a bana ngana peso mobile dans moi kala. Non, même si ça langa soki nini, soki pe nini. Na éviter au grand jamais maman Sandra Zawadi bande longo 3 fois na rosala yango te. Voilà, wanezaki maman Sandra Zawadi. Toujours là ba message au message WhatsApp. Bon, tout ça dans les commentaires. Bon, le message WhatsApp, toujours message WhatsApp. Le message WhatsApp. Papa Nabiso Anakle Kodia, tout le monde peut message d'ailleurs lobby. Monsieur Bio, on a habité na Lobanini pour la situation oyo, ils sont drôle. Je manque même le mot. Voilà, papa Nabiso Anakle Kodia lobby azangi maloba. Toujours message Nabiso WhatsApp. Jean Bosco Massassa. Merci, un grand Jean Bosco Massassa commis. Les bika, est-ce que vous trouvez pas que ils ont problème mon faut battre là non bango ben moi si est-ce que besoin temps il y a que ça la conversation est-ce que besoin temps un solo là parce que si vous prenez bien le temps de s'échanger avec ta femme à quoi on peut pas vérité mususu bon on a évité quelle vérité il faut pas ebisa na ndinga li solo bon. Voilà, il y a réaction, il y a papa Nabiso Jean-Marie Massassa. On va prendre encore d'autres messages, c'est toujours sur WhatsApp. Lina Giskens Mavinga. Allo Binabi Ndeko Ivana, merci pour la réaction. On dirait mais c'est Rolo là lié aux réagir t. Voilà. Babi si babi là mais ngapena on posate. Te nazali na lalita. Nazo réagir.
Merci. Bah, des cas, mais c'est là. Vraiment, bah, message jamais belé, toujours attends. Il y a bande qu'on a biso ba na kata plateau ba réagir. Ndeko Ivana, Boto Yoka, Ndeko Roland Boto Yoka déjà ma solo. La manière dont Tanguy ba commentaire, ba message WhatsApp, il y a bande qu'on sur bazom de partout. Boyoki, la manière dont ba réagir par rapport il y a l'Issona Bisozaki. De mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. C'était l'histoire où tu rencontrais qui na kati Bio News Télévision. Je sais pas est-ce que Ndeko Ivana vous avez des mots parce que tout ça a des camps. Quand Ndeko Jonathan, Ivana, n'a quand Ndeko Roland. Je sais pas Ndeko Ivana, est-ce que vous réagissez comment par rapport il y a Ndeko Nyonson au ba réagir na kati il y a émission Abisso tout ça là qui signe de mes enfants porte le nom de l'ex de ma femme. Merci Daniel Ebika, Mastaya ba orphelin, garçon bio. En tout cas, la lundi na moi beaucoup mingi ba réaction ya bandeko, beaucoup plus réaction ya maman Pierrette Moussa et tika kinga moi makasi pour atuni ba question moko bo faire réfléchir nga moi temps ebele mais en gros analyse on a la par rapport à la réaction dans l'ensemble ya bandeko et ça que premièrement bandeko nyos tout baza na soif ya mobali à découvrir nanu vérité, c'est-à-dire vérité ça que réellement bana wana baza ya ye to ya yete seul voie ya ko décanter yango ezali ko sala test ya ADN so basali test ya ADN nde bakoyeba réellement bana wana baza ya papa wana to ekomi mbilinga. Est-ce que Ndeko Ivana na botola mo maloba mo qu'est-ce que vous comprenez suite ya koyeba ADN et si c'est vrai ozomona te ke ego ben na liwa te ndeko oyebi balobaka la vérité libère hein oyebi koyeba vérité mo boy quelconque ate boma mais du moins au coup libre libre. Donc Ndeko Ivana donc yozo ndimana yo ndeko kufa ne libre. Na lobitre ndeko kufa libre mais nazana posa ndeti la majorité y ensemble ya ba landina biso bazana posa ndeko ayeba na no vérité. Réellement est-ce que bana wana baza ya ndeko mutu a vivre na ignorance bongote. Tala mutu a vivre na ignorance bongote. O wana ndeko moi sa salaki eza ko boma mutu. J'insiste là-dessus. Il faut de découvrir vérité. Ceux qui ne combattent la découvrir vérité, quel que soit bana bazaye, quel que soit bana bazaye, on a des scotos, il y a un plan B. Plan B est la réconciliation. Quel que soit ba kabwana, quel que soit ba bongsa, mais ba yo kananano. Ouais. Donc si je comprends bien, Ndeko Ivana, il faut d'abord premièrement donc Mobala s'assurer que voilà moi si ba na ngai to ba na ngati après bako kabwana bango pété soit pe bako kabwana. Ça dépend de l'amour au Mobala envers moi si naï. En tout cas la minute na niveau c'est le Ivana est-ce que go choka ba so pe moi sino to go kondimo fanda kana moi swana c'est le yo. Bon, to le bela mingi cas général hein. Na lo bela mingi na neti makambo kendeli ezola que biso ke soki couple ane ezalaki bolingo ezalaki nde pa mobali donc bolingo ezalaki pa mobali mwasi azalaki na ye penza complètement azalaki un pied dedans un pied dehors donc c'est-à-dire azalaki totalement na kati ya bolingo wana te donc mobali nde mozalaki na bolingo alors question oyo tokotuna eza nde soki mobali à consentir que à continuer na bolingo wana ne peut-être moi ça ko koma ko lingi ya solo après avoir ko découvrir vérité mais jusque là moi ça ko lingi ya solo te donc moi ça bande lingae peut-être pour aza mobali oaye à honorer na miso batu mais ça arrive aussi que moi sina mobali baza place moko mais balinga na bango te ça arrive hein tende ko ya ezala ezebele biso ko tout vivre ba situation susu eza parmi maman solo to développer ba situation tout vivre ça que moi si kutaza na zemi mais baza en couple te na mbala donc ezali bolingo moko boezaka ne ba kino balobaka bon tout kutana ki kaka e bimisi pe moi na mais entre ta bolingo ezali na ngote ba situation na ebele ba ma solo ezebele o to développer plus tard donc moi je peux vous affirmer que deux personnes ba koki kokoma na niveau ya kovanda voire même ndako moko me balinga na bango ya solo te donc ce sont des choses qui arrivent bolingo ko zala ya solo la part moko mais na ngambo wana ya mseza nango ya semblant to ya tantôt plutôt mais tellement que ba condition
ba condition à vie ndeko yo yebi ba kino ba sanuka surtout ba kino côté lipe bima atira mutu quelque soit bolingo ezali ezalate atira mutu donc peut-être ya ba ndeko peza ki na situation wana mais mobali comme un niveau ya kobala ya ko honorer certainement mobali nde azaki na bolingo ya solo alors il faut mobali à droite à découvrir bana yanga to yanga te soki mobali à découvrir alors là sikoyo to tikeli libre arbitre à sa décision à continuer na moi sa lingaka to à sa décision mususu donc c'est un peu ça ndeko. Voilà, ils sont accordés pour amener leur vie ensemble. Roland bandeko mi balé ba fandi Roland bayokani Roland mais bakutana na situation oyo na yebité et puis simbilinga na yebité Roland okolo banine par rapport à wana na ndeko no so oyo na ba makamno so ndeko Ivana lobi na toni botoni ndeko lebika balobi boy toute vérité n'est pas bonne à dire na koloba boy par rapport ya ndeko nani Ivana oyo otikoloba na hotel mele momuke na niveau oyo koloba ke nani mbali nde azaki na bolingo makasi c'est pas moi si na hotel melango parce que ceux qui déjà bolingani bosali déjà couple moko bokom na niveau tia robota bana donc c'est que bolingo bo ezalaki déjà et se créa qui pe et boti mbumanango bana donc na part wana pe ya koloba il faut que ça teste ADN wana na za pour na za pe contre na za pour pourquoi parce que mobali pas aux mois d'août mke par rapport à ndenge ayokaki bakombo ya bana wana ezaki ya bakombo na été mais naza contre pourquoi parce que il faut appeler déjà moi c'est confiance parce que basane déjà ba botine de bana wana confiance ni se faut appeler ça yango wana donc confiance ba pesa ya tant que apesi bakombo ya ex donc mobali nakala nakata ndako libala a récupérer bakombo ya mobali nakala pesa on peut bana drôle hein bon Eza récompense moi après ça. Adouté caractère sérieux. Adouté vraiment té il aura ma bezate. Maman tcheka kombo ya papa on a pour kanisara papa ya kala. A kanisa et dans ça sin moi ba récompense. Mais Roland, dis-toi d'abord toi-même aux alanzela na chéri na yo, hein? Comment on Té on a bombier. Bombier yo bomba trop bon. Tiko zela non. Tant bozo tambo na yé ozora libaku malamu moi si wana la kisako ex na yé. Mais mon ex n'a tout le temps bas solo la kosolo la kaka ba biyo ba pesi kombote kosolo la kaka ego les ote hein ego les ngate parce que ego les ngate pour la confiance na binenge à vivaka à l'égard na ngai na et les ngate pour na biga basuka kaka bon ba bika qui les a compliqué comprendre à cause de la ba fini msusu mais sera za na ngai ouais, vraiment, vraiment bon. Ah, donc si je comprends bien, s'il se présente devant toi, ah, voilà ma femme. Soit Baruga qui est l'idée est sur Nantéobi, Mamba, ça, on a habité. Bon, par là, on va vous dire. Nous avons posé la question que l'objet que ceux qui ont passé mon Congo, à quel moment ma vie bon, nous n'avons pas la vie. Ngapi nazana vinanga yepe so pesi mukongo sala magamna yo te nasala magamna pe nasala magamna ngai o esengeli nasala makamune merpe akia magamna o esengeli asala mais na magamba bolingo te mais moi je parle de l'amour monsieur oh na magamba bolingo toza déjà toza na confiance mo o to tiana entre busumbale ah voilà ba confiance tant ba confiance même si yo pe lelo ki ke do chéri na pesi kombo ya ex na ye tellement ko na confiance na moi non c'est pas un problème bolingo na bango na kalezaka fort c'est pas un problème c'est un frère hein oui oui OK oui ndego lebika question nous mamba et compliqué dans ce moment que mais ça ndeko kola nazali vraiment nazali vraiment lelo vraiment nazali pour battre kala ne uzala gité te nazala kaka nazala donc pour la question posée ngai pour na kombo wana nakoki kondima nakondima pesa pour na yebiye ninga fonctionnera
donc na gondima. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez cette ambiance. Nous sommes dans Bionews Télévision, nous évoluons petit à petit et lentement dans notre rubrique l'Isolo ya pourquoi. Là, c'était les impressions. Il y a un là bien on dit manae. On dit manae, ndeko Ivana na habité mupanzi na ngama, ça c'était le milieu hein. Alobi pena ye atamera pesi na kombo, mobali na ye akala, pena mobali ne komone zaki nani oh nani Jean-Louis Mangungu. Moi ne pena liboso pena ya kwa hivi na moi na ngwa liboso kombo na ya mboka eza kombo ya mobali na ya mwasi na ngakala. Azane ya azane na kimia comme na confiance na mwasi na ye. Ndeko Daniel, na uto sala constamment boy na kati ya plateau, constat wana ezake ndeko Roland aza lokola moi nga naza butu. Donc nga na eza pasi poto bala na moins que tout ça les clips bandeko ba ku famille sous côté to matoyi ba ku fa côté ba Olanda biso. Et tout ça batute ndeko, tout ça na conscience. Moi sinanga apesi bana kombo ya mobali ya kala yoka no sujet no yango moko yoka no ndenge pesé sujet no to développer no teme yoka no sujet yango moko ndenge pesé au vivre no ndeni na conscience. Et puis ndeko ton bolo ba ko ko ce test ya ADN et ko bo mobali yem ndeko rola bi ninge zaka lokola msusu ex na bingono abengi yo no ya to sala cop mobo ala ki opina papa je n'entends chérie mon ex abenga to sala cop mobo na ko sala ngo rapide ya ko réagir ya bi donc comme azana confiance na ye en libérer ya kende ndeko o ebiso to bito développer ma solo ya ba ex toko bandongo siko ti lobi to aussi sangote et ça terrain est très glissant. Est-ce que c'est d'abord c'est bon de s'échanger tout le temps avec ton ex? Est-ce que c'est pas ils en a danger t'es on lo baso to bito ko ta makambo ane ça terrain trop glissant un de ti papa mo bo mukolo ibisa côté Daniel a petit mo ba trop et si j'ai mo trop glissant saute na lobi na landa no yo risquer na glisser na buka la pamba. Donc c'est un peu ça. Alors c'est le loko ba te faut découvrir ça que vérité ba changera yango na eloko te ndeko Roland lo ba makambo confiance ndeko confiance ni confiance yango mo kuteza ko exclure contrôle te contrôle ça mandeni so ba sali contrôle ba bike bana na bazaya ye ndesko tonga ye bike bana wana bazaka réellement yanga ndena cho confiance sous makasi so confiance ba lobiso ba boteninga mo libanda na yeka no confiance na kangi misu na ndimi non ndeko okufa okufa mukolo bana na ba okoma na 17 ans ba ebiso ke mwana na bazaka ya yote papa bango za rentel d'ailleurs na lokwa na précédé sujet to nga to pesa kala mingi te ozomona. Donc eloko wana pona ko simplifier makambo pour que mobali aza na culpabilité te. Et puis moi si pe mokoto ke tozonga somba la biso non chérie na limbisho kasi to vanda kaka bana na biso moi si pas aza na culpabilité te abando mituna malgré ton mobali tozonga ni mais est-ce que azaka sûr que bano baza yeto ya yete ba vivre ka hérité. Alors c'est le lo ko baliser chemin ezake ba kei ba sali test ne papa akokuzwa pe motema pio. Alors ce qui maman asasi réellement que banana bazin mobali na je ne pense pas que akoyi kozala obstacle basa la test ADN. Le fait que son moi ça bandi ko telemelango automatiquement likambo ezawana. Donc c'est que likambo ezawana. Alors topé sa chance na papa à découvrir la vérité na e aye ba réellement bana bazaya ye ce qui va pas découvrir ne papa pe na tourna ye il faut zongisa mutema sima alimbisa mama parce que son papa limbisi mama kobo koma ya bana wana ezali ko dépendre na vie oyo a revivre na mama na bango. Donc toyebi ba makama oyo ezalaka après bokabani ya papa na mama ndenge bana bakomaka un peu éparpillé mwana éducation ya mama na mena papa mususu et moso ba yeba papa ba éducation ya papa mena mama mususu tout ça est comme moi ça moi contraste moi ya bien té. Alors ils allaient avantager après avoir découvert la vérité wana
papa na mama bavanda baloba na bosolo babongisa pe ba continuer kotambola elongo. Donc je pense que la meilleure solution to retrouver pour na sujet ezali yango wana ndeko lebika. Voilà la meilleure solution pour nous retrouver solution pour na sujet na biso eza yango. L'un de mes enfants porte le nom de l'ex de ma femme. Nous continuons toujours na ba message na biso WhatsApp ningi kotaki totangango de façon que to citer na biso l'émission parce que nous tendons vers la fin de notre rubrique Lisolo ya pourquoi. Ndeko Tracy Adondo bango bazaka couple na Desta Dondo bakomi balobi lebika biso toza en couple na mwasi na ngai Tracy na Desta lelo Desta apesa kombo ya bana na ngai ya mobali na kala. Est-ce que vraiment na cause sus na confiance na ye ata mukiete non divorce foi et salama. Wow, wana eza ndeko Tresia donc Trésor Dondo toujours lisusu message mususu et ou pas ya monieza meja kiita d'amour alobi nini alobi Daniel, vous blaguez avec l'amour. La femme blague. Il a coupé sa combo nae. Elle blague car le but 3 fois. Voilà les akines de comme meja kiita d'amour. Maman Clotilde, on famille papa Roland Diangou, na moni maman nemtakomi, akomi abi moi nanga Daniel. Bo monite ke eza buzo ba makasi. Il faut qu'on lande la moi si koyeba vérité pour kota la suite ce qui ko koma nini nzamba sunga bango. Ezali couple ya prophète Roland Diangou na maman Clotilde donc merci maman. Tozili susu na moni maman Fabienne Waleba. Alors Daniel c'est trop je sais pas comment dire moi je manque les mots. Merci beaucoup maman. Encore merci beaucoup pour la réaction à Bino. On est ensemble, il n'y a pas de souci, et tous ensemble pour un seul but. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Là, c'est l'Isolo ya pourquoi. Je ne sais pas moi. On va commencer par Roland. Roland, votre monde de la fin pour se séparer au jour d'aujourd'hui. Par rapport à la suite, deuxième partie, il y a l'Isolo ya pourquoi. C'était là notre sujet. L'un de mes enfants porte le nom de l'ex de ma femme. Roland, est-ce que vous aviez un mot pour nous se séparer déjà, Nayo? Merci Daniel et Bika pour m'inviter sur votre plateau. Je remercie aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis de loin ou de près. Je vous dis vraiment merci par rapport à cette belle rubrique que vous avez bien suivie. Et je vous dis seulement des bonnes choses. Vous n'avez pas quelque chose à réagir par rapport à il y a des mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Bon, par rapport à la conclusion, je dirais que l'amour c'est l'amour. Point final. L'amour, c'est l'amour. D'après Roland, notre intervenant ou intervenant qui, pour quand il y a l'issue Nabiso, il y a pourquoi il y a le deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. Ndeko Ivana, je pense que Ndeko Roland, l'amour, c'est l'amour. C'est le n'est à conclure. Je ne sais pas si il faut conclure Nani rapidement. Merci Ndeko. Je pense que conclusion ils allaient automatiquement à lancement il y a sujet Nabiso. Donc en fait conclusion après merci beaucoup. Bon par conclusion, je vais revenir encore dans dernier propos nanga oezake pona kozwa solution ya bien à problème oyo ezake il faut premièrement papa ou aza responsable à titre ya bana ayeba réellement bana wana baza ya ye to ya yete soki papa découvrir rango nde tokosenga na papa biso nyonso elongo alimbisa mama pona ye moko te mais alimbisa ye même pona bana pour être bana baboko na ndenge ya famille baza na éducation ya malamu. Donc conclusion oyo nga na kokope sezali na niveau wana. Voilà.
Conclusion, on a recoupé ces ans à niveau. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. C'était la BioNews télévision, la télévision autrement. Moi, je suis votre humble simple serviteur. Il s'appelle Daniel Lebika. Lebika Daniel, Mobali Bio, Masaya Barfelon, les 4x4 de la presse congolaise. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout que tous ensemble pour un seul but. On a y a commencé depuis notre première partie. On a y a parlé par rapport à notre sujet. Deux de mes enfants portent le nom de l'ex de ma femme. C'était là notre sujet. Nous sommes à la fin. On a conclu par rapport à Yango. L'amour, c'est l'amour. Là, c'est non Dekorola. Occupé de Koivana, à Pessiba à propos nae, à Lobi, Ndeko, à Kenda, Nasuka Aïba Soki, ils ont vraiment banné. Soki Bazaba nae, à Limbisi, Bachanja d'avant, puis Bakombo. Vous changez nos cas combo, vous continuez à nous m'amener. Ce que moi si n'a été, il va intervenir, je ne sais pas. Ce qui se passe moi si n'a été, je ne sais pas. Asani. Et ceux qui parlent, ceux qui n'a été, n'a habité na Kawana, ndeko Ivana Asani. Ndeko so été en tout cas na Kawana, et moi je pense que ils ont la mieux bakabona pour vivre te ba on na problème na mutema. Donc on risque ba ça na mabe plus tard. Le mieux à faire ils ont la bakabona. Papa ou aza responsable, papa ou ya bana wana ou aza biologique a sa responsabilité nae, papa ba tu pas continuer nzela nae, ba ko vivre na fardeau wana te, ba ko loba ke lelo ba limbisani, mais za ko limbisa mo boya mutema te za partiel, plus tard bon, ezali sole bando za référence, papa ko za la mususu ata la boye mo na obela to souffrir ata la na misa $100 to $200 na ngana boka super bano bana ya ngati un jour tata bango réclamer bango mo na daba jara ba bloc. Donc, les ablomo boy, toza batu, e bando salama, e bando lobama. Alors, pour l'on prévenir yango, dès que makambo eza moto, so ba découvrir que bana baza ya yete, le mieux à faire eza ko kabana. Voilà, le mieux à faire, faire souffrir na bana na bango moko plus tard. Le mieux à faire eza et que kabwana là, eza ba propos ya Ivana Jonathan. Le maestro. Merci, nous sommes à la fin de notre rubrique Lisolo ya pourquoi. Mais avant de se séparer avec vous, mesdames et messieurs, vous êtes là devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans, vous nous suivez avec attention, soutenez de partout. On va d'abord récupérer encore 6G. Oh, na numéro na biso esika na mikolo mikoya si je na biso ekozala nini. Donc on va essayer un peu ya kosombikisa makanisi kopanza nteke pona kobeta lisolo oyo ndeko Jonathan Ivana ako pesa biso lokola 6G malobo mboka yo. Merci Ndeko, bolimbisi nde na zio pena micro toro yo ekozala mie to pesa 6G. Alors 6G na biso oyo yo tokolobela prochainement. Et là, si je me repère sur matata makasi, kaka lolenge ya si je autouti kolobela ou pesi ba réaction ya batu de part et d'autre. Si je na biso zanini. Maman moko azaki na bolingo na mbali nae. Babala nipe bakei na famille na l'état na miso nzambe batu basangani basepeli na soirée na fête batu babini ba meli balie. Et yaki kokoma que maman wana aboti mwana pe akoli et mwana pa koli mwana tangi maternelle primaire secondaire humanité tititi akoti na kelasi ya likolo etelo ya likolo to bengi université azui pe ba diplôme à likolo diplôme to bengi licence mwana akomi pe kosala azui pe ndako na ye na âge déjà il y a 25 ans. Mais problème est que se posé bandeko eza que maman nae oya botaye ake koluka pasteur po na nini ake koluka pasteur po azoko kalisusu te fardeau oyo ya mema na motema ça fait plus de 25 ans oeza à peu près âge ya mwana oya bota ake koluka pasteur aipsi pasteur papa nazoko kasuko vivre na fardeau oyote et komi kolekelanga maele et komi ko culpabiliser nga jusqu'à tel point que na omona na kokufa soki na continuer ko bomba secret pasteur abondela nzambe abi mama lobana no secret yango oyo bomba to likambo yango oyo eza ko déranger makasi bo ezali nini ndeko mwasi
Mama fongoli pe mutema abandi kosolola na mosali na Nzambe pasteur. Bandeko. Mama ebisi pasteur, papa nde nazabu na rana secret moko. Na bundana na mutema ça fait plus de 25 ans. Ezali par rapport ya mwana o na bota, mwana oyo yebi to sambila na yepe na lingomba na papa na ye toyaka. Oui, na yebi pasteur abi, oui na yebi famille na bino boza famille peut contribuer à makasi na kata lingomba donc il faut na yeba bino. Abi merci papa. Problème naza nango ya makasi ezo lekelanga ezake. Mwana oyoyo tozobetali solo aza mwana ya mobali nanga o tozakane na ndako te. Pasteur ache ndenge nini wana. Mama bandi ko expliquer. Mobali nanga de temps en temps avec na camarade Nemo Boye avec proche. Ndetikara maestro Ivana bazara proche na Daniel Lebika master orphelin mais ezali so na bisote donc na pesaka ba combo na chango ka combo avec ça là que master ne approche ndenge zala so master zate ye akoma kokotela mwasi ya master na ye et yaki kotombe ke mwasi wana ya libala ya camarade na ye akomaki na zemi. Alors seule voix ya ko masquer yango ezalaki kaka kobimisa eza ya papa mukolo ndako. Bandeko. Pasteur atali mama wana ebisie depuis 25 ans au bomba secret oyo. Papa batu abokoli mwana kobanda zemi maternité mwana ti atanga komi lelo na licence akomi osala akomi pe kozwa moi quelque chose oyo la papa wana olingi oyebisa papa oyo vérité ya modèle oyo ozana posa oboma papa ya batu to nini nde point osko biso na bino bande ko balandi to komi yango wana na lolenge makambo ekendeli mama oyo asala nini à tenir raka aibisa mobali na vérité que moi na oyo obokola depuis un métier otangisa komi na licence lelo pe akoma rosala ya moko beti to papa moi $100 yango yo mama moi nini bocha provision mama wana aibisa papa na vérité que moi na oyo azaka mwana na yo te aza mwana ya master na yo oyo pe baza ba master ti lelo to asala nini. Donc yango wana ndende ko lebika eloko toko réagir bandeko oyoyo bazolanda biso bako réagir ndeka to saki comme d'habitude soit directement na YouTube soit na ba numéro oyoyo to tchena ba écran na biso sauf que numéro oyo ngai o eza 082 239 33 86 ezo lekate parce que j'ai été doublement victime. Il y a vol et puis vol dans le bandel na matanga papa Lutumba perda qui porte-monnaie na ngai na ba carte na mbongo tout ça et puis mardi après match à Barcelone j'ai été agressé par ba bandi ya ba otobenga communément ba kuluna tellement que bazai mini na ba machette tout ça donc ils m'ont pris mes deux téléphones tout ça. Donc là connecté on peut réagir na numéro ya Daniel Lebika et que comme il a biso et puis to continuer ko changer na bino makanisi Daniel Lebika donc ngala zongi siso maloba omboka wayo pour que oyebana ko conclure en attendant émission oezo ya to développer. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs, vous avez compris notre sujet. Ekoya na émission ezoya déjà na mikolo mikoya ikolanda biso tokofanda na plateau na biso pe tokomeka su kosombikisa makanisi par rapport ya sujet oeza déjà et puis ça m'est déjà pas ndeko Ivana. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, comme je venais de le dire. L'heure de séparation est arrivée. Vaut mieux la fin d'une chose qu'est au commencement. On a eu à discuter avec les amis, na plateau Nabiso, il y a BioNews Télévision. C'était quand même bien de savoir que vous étiez là devant vos postes téléviseurs et
vous nous suivez avec attention soutenu. Donc, ensemble, il n'y a pas de souci. Souhaitez que tous ensemble pour un même beat, pour un seul beat. Nous sommes Bio News Télévision, la télévision autrement. Et voilà, nous dirait aux uns et aux autres, non ezaka moi liloba suka pour na bandeko baza kolanda biso ko encourager bango premièrement ko partager ba vidéo na biso ko partager na bandeko ba cousin ba frère ba ami ba connaissance enfin que bango pe ba opportunité à kolanda ba manaka ya boye et puis toujours ko rappeler bango ko s'abonner pour ko s'abonner ou activer cloche ya notification à chaque fois que soto koti vidéo aux en obligé to luka bio et bandoko melomba mokoti na ordinateur na yo cliquer kaka otali vidéo donc je profite de l'occasion kopé sambote na bae balandara biso mama Pierrette Moussa oyaza tout le temps longo na biso mama Iboko Mama Iboko Emily yé aza vraiment maman oyo asimbaka bana na ye asalaka ete tozala toujours élégant moi tsunga ya bien nyostwana mama Emily Iboko topesi mbote lisusu na mama mi José Kinkani mama na Merdi mama na Miradi mama na Messi Jangunga kolanda biso à partir à Manchester mbote na yo mbote na Bénédicte Ivana Brigitte Ivana obazo landa biso depuis quelque part Lina Giskens Mavinga ye balobi bafana oya simba masolo nyonso donc balobi mère mbote na o ebele côté ozali topesi su mbongo na topesi mbote plutôt na ba vie o basunga biso papa Jean-Marie Masasa Bosco Masasa Fidèle Bukasa chéri moro ya taille ya mystique topesi mbote place ozali kolanda biso mbote ebele na mama Pierrette oyo Daniel Ebika bengaka NP et donc mama oyo alingaka dano mwami mama Molinga tenayo mama Molinga Pierrette donc bambote na ebele topesi mbote na sœur na biso oyo bolandaka mingi nzembo na ye na sœur na biso Noli Noli la joie soda na YouTube obeti Noli la joie bo mona clip na ye auto kota kala mingi te botala ngo eza ko édifier bana na nzambe asali texte moko oyo eza ba texte ya loyenge teza texte oyo zongisaka moto liboso ya nzambe donc sœur Noli mbote na yo ba courage ebele nzambe acha loboko na œuvre na ye ekende liboso mbote mingi lisusu makasi na ba nyonso bokolanda biso partout bozami mbote na bino tomonani na occasion ezali ko voilà tomonani na occasion ezali ko ya ndeko Roland est-ce que ozana mwa mbote opesa nzo mbote na pesi mbote na famille Kapenga parola na musika na pesi pe mbote na ba masa na nyonso anniversaire Véron Kim na pesi pe mbote na yomo ndeko Daniel Lebika na pesi pe mbote na Etienne Mbombo le facilitateur na pesi pe mbote na Naomi Moussamba Généreuse Makasila bango nyonso na pesi ba mbote et puis na pesi Victoria et puis Trésor Coiffure yemta sala ketoza kitoko boye. Merci, Nasukiwana. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler des d'autres rubriques. Nous sommes Bio News Télévision et moi je suis Daniel Lebika. Lebika va donner l'autre module 4x4 de la presse congolaise. Donc l'ère de séparation est arrivée. Vont mettre la fin d'une chose que commencement. Bye bye. Après sa confiance, c'est pas moi sinae. Pour yenem tout. Donc dans le banin yemoko baza ba terre ya makambwana. Donc moi sinae il faut voilà, on te récupère voilà. Donc, tant que vous parlez, merci de vous faire la réaction, tu continues autant. Ndeko nanimo konzi. Eto bandela pa natanga na ba kombote pa ba kommusu ya ba konso ba kosa. Te ba kombo ba konso ba kosa kotanga te mais eza kombo ndeti Esther Kivuka kotangi. OK. Point d'interrogation. Papa. Eh. Oh, continue autant. Na bangira batterie wana. Roland, ozawa.
Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.